naolia vraiment à la congolaise naolia na kikalungu elieli maison o babinga ngo elieli maison nazwi ka mbeli because na okata fois nanga ona lambaki pona lia. Bon, j'espère que vous comprendrez ndé na expliquer bino pona ba organe wa minene za na libumu na biso foie na pancréas. J'espère que vous comprendre différence nango. To bandi na pancréas. Na loba ki pancréas yango rôle nango ezani. Pancréas ana deux rôles. Rôle ne ya liboso ezani ezaki azo libérer ba insuline na glycagon. Glycagon donc ce qui sucre ezate à libérer sucre. Ce qui insuline ezate à libérer insuline. Tu vois. Donc c'est ça. Donc yango anande glycagon. Donc ce qui sucre mati. Il faut appeler ça à libérer insuline pour sucre et kita. Donc ce qui sucre et kitinion, il faut à libérer glucose autobinga glycagon rôle na liboso yangwana donc azala nango na kati na ye aza glande omona asekretaka insuline na glycagon. Mais deuxième rôle na ye ezani rôle na mibale zake a eda biso supona digestion asunga biso pona digestion. Digestion ça veut dire biloko ezo katana na kati ya libumu po ekoma makila, tu vois. Yeah. Donc esani bomonde na lièvre na lie na marché mino aider pe kata biloko mino asisi na kiti na oesophage kotiti na estomac era comme na estomac na kati estomac toza pe na mai o babenga acide gastrite esa nini eniki biloko estomac kokate asengi a solliciter pancréas soki akosunga ye pancréas bi ok nazo sunga yo pancréas sa nini atindi ba substance ba enzyme oto benga ba enzyme eza ba protéines chimiques o ezala déjà nzoto na biso, tu vois. Donc era otinda ngo eza ba liquide wana era otinda ngo yo to benga chim to benga on a terme médical chim. Après ça ni esko yo kokota na pilote ya nini eza porte ya duodénum. Duodénum eza partie liboso ya intestin grêle. Pour qu'il ait intestin grêle. So ere ekota na porte wana na pylore ile wana eketi na duodénum eke na intestin grêle et panzani na kati panzani se métaboliser komi makila. Ere ekoma makila wana se synthétiser sko ekoma makila comme sko oko eke sko yo ti na foie. Foie sko ako filtrer azui ba stockage nyonso ya graisse na lipide na glycide. Donc et comme a protéine lipide glycide comme ce qu'on makila allez à salinine à stocker yango a bombi yango occasion ce qui n'est malaise mo ekoti fois saline à libérer ce qui servent à la posa ya sucre a sengi fois saline a tindelie sucre énergie ce qui a la posa ya protéine ou bien ba hormone kanyo swanzoto ba organe kanyo swanzoto sorry ba organe nyo swanzoto atindi omona tinda bon yenda bomba ngwa misoka makaye moko omona wana sikoto komi na foie rôle foie ya liboso eza ya ko stocker ba biloko ya mibale eza zo sunga biso pona coagulation surtout celle hémorragie akosala nini ako libérer ba bile wana era ko libérer ngo po ekende ko kanga hémorragie makile katana ekangama omona ya sikoyo rati yakenda ko bebisa globule rouge ce qui a bebisi globule rouge a komisi yango na bilirubine, tu vois. Bilirubine ekoti na bilirubine yango eza ba salité eza toxique eza poison omona o ebomaka globule rouge parce grâce à foie nde ako neutraliser ngo po aboma globule rouge te omona. Donc foie rôle nango yango wana pendenga sungela biso na kanisi na expliquer bino malamu bo saisir yango très bien yango bokeba na foie. Donc bokeba vraiment pe na yebisa ki bino bakisa komela doliprane kozwa ngo au-delà ya 800 grammes te kozwa ngo au-delà ya 800 grammes te ce que kozwa ngo au-delà ya 800 grammes soit rokufa soit direct problème na foie parce que bakisa eza so toxique
il faut qu'on soit à la journée, il faut qu'on soit 400 grammes. C'est tout. Tu vois. Au-delà, ce comme déjà là-bas 8, ce n'est pas bon aussi. So, qu'est-ce qu'on dit au-dessus à 8? Au koufi. Parce qu'il y a takara foie. Mbala moko. Il y a un faut aussi la transaminase. Et c'est très important. Pour nous koyeba. Au mona. Il y a un on a expliqué bien que selon pancréas, na foie. On a pensé que pour retenir en haut, ndenge salaka. Au mona. Ce qu'on foie à régulariser sucre. Nyonso wana ako régulariser ngo lisusu awosala nini soki sucre ekebele nani soki sucre eza te par exemple soki sucre eza te pancréas ya nini atindi sucre atindaki sucre wana oyo aliberaki glycagon wana après fois akosala nini mpo eleka te akoluka amesure yango mpo ebalana mpo mutu azala bien nde tofanda mpe boye na journée omona fois azosala mosala na ye. Donc ba graisse mususu ya kofanda na foie oba bakoma na cirrhose des foies. De ba graisse efandi nango na foie et stocké na foie ebele. So ba graisse eleke ebele okokate. Soit mutu musu akosala ba symptômes akomi okapema, akomi fatigué, akomi nini akufi. Musu pa osala symptômes témoin libaku akufi. Musu pa olala ka boye soit akufi donc ba mort subite eyaka ebongo na mambo ebele. Musu so kaza hypertendie chronique. Mort subite koyele bon. Oh mon a donc la biso, il faut tout à la santé très bien parce que c'est important ma casse il y a très bien alimentation pour changer mode de vie. Il y a très important. Mode de vie il y a très important, je vous mens pas. Mais c'est une vérité. Ou à ignorer à ignorer, ou à landa à landi. Boyoka, ya SNTP ça. Les locaux nyonso na nzoto eza na rôle nango. Mais rat azalane rat surtout mingi bato basufa nango mingi eza ba oyo. Na selo ba drépanocytaire. Oh mon. Donc SNTP ça quoi. Et sunga biso makasi to sala boy to koma peneti mindele to koma pe ko vumela makasi bomona ke ndoki azana puissance te. Oh ndoki. Azana puissance te ndoki. Azu puissance en ouais. Aussi c'est là lien koloba teme leki malili ya tellement makasi lelo malili moko na biso nazo kokate nazo sabino bilavmi malili ya makasi. Ok, beau s'abonner massivement ebele beau s'abonner ebele nga wabino na sali eloko oyo pona esunga biso tozala bien biso nyo surtout bandoki baza suna nguya te pa wana to komona ke bandoki bazala na bango vraiment na nguya te bazala na nguya te na Congo omona osala chaque chose à son temps. Et aux alatés au fin de la église aux kana osala msala te nzamba kabula chaque chose à son temps. Ndinga kabula chaque organe a son rôle. Yeah, c'est comme ça. Bon, moi, qu'ils allaient bien. Ok, je vous aime tellement. Des gros bisous. S'abonnez-vous. Massivement, abonnez-vous. Yeah, subscribe. You get Isesa in YouTube. Yeah. I love you so. Bye. Merci sina ko lo bana dunda na asko. Nali asko fa na nga. Munga ngwa lia ka bwende ni. Munga ngo ko lia makasi bo. Ko lia pisa so makasi. Ndio te la posta ila bien. Mona. Mais tout l'exarandete il est là mwanza na biwa bala